Boité na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi bayebomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka lisinga bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bozali bomesana kozela mokolo na mokolo ngai mama Rosalie pe papa Roger lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela pe kopesa bino basango oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe basango oyo etali ba diaspora congolaise oyo bazali libanda ya mboka pe kotalisa bosolo nini biso bakongole ndenge nini makambo ezali kotambola pe ndenge nini nzela tokoki kolanda po ete ezali na bakongole mingi bakoti zamba pe ebele mingi babungi nzela po ete bato bayelaki bango bamasolo ya nsima ndako bamasolo oyo esilaki kobungisa bomoto na bango kasi lelo oyo biso bato ya Zoomel 1000 tozali na devoir monene po ete kosala makasi po ete kozongisa bato wana nyonso na nzela pe kolakisa bango nzela ya malamu na tango oyo natiki maloba epai ya papa Roger ye pe ameka koloba oyo azali na yango ebongo nsima tokota na kati ya milulu ya émission na biso papa Roger zwa maloba papa. Merci mingi mama Rosalie kaka ndenge tomesana koloba ete biso bato ya www.zoomel1000.com ndenge tomesana koloba ete biso tozali bato oyo tokolemba te mpona ntango nyonso kotombola mongongo pe koloba bosolo oyo ezali kotalisa ete mboka na biso République démocratique du Congo na mokili mobimba po ete bayeba eloko nini oyo ezali kosalama na kati na biso bakongole pe eloko nini ezali kotambola pe na eloko nini ezali kotambola te bandeko babolingo boyebi ete biso bakongole tozali peuple oyo tosila tobunga nzela na makambo ebele ezala na kote ya religion ezala na kote ya raisonnement ezala na kote ya bapoliticien opposant congolais donc babungisi bato nzela na ndenge ya kosakana te yango ete na tango oyo biso tomonaki ete ebungi tolamusa bamisusu na pongi ezali mpe na bamosusu oyo basili kolamuka na pongi mpe basili kokomprendre mpe baye koyeba esika nini oyo bango bakoki kozwa engagement na bango mpe kotambusa bomoi na bango bandeko babolingo tolobaka yango tango nyonso ete boyebi ndenge biso tozali na bapoto awa ndeko tango oyo ozalaka na Afrique ozalaka na ide ete no nabima na mboka oyo na Congo po ete nakende na poto nakende koluka po un jour nasunga famille na ngai po un jour namisunga mpe ngai moko bandeko babolingo bokanisa engagement oyo bozwaka na ebandeli lelo ndenge yo ozali awa oyaki koluka ndenge ozali kobundana ndenge ozali se démerder de gauche à droite bandeko babolingo ndenge ozali kokanisa ete un jour nzambe asunga yo vi na yo ebonga osala makambo ya minene ndenge moko pe ba opposant congolais wana bazali kokanisa mpona avenir na bango mpona koloba ete biso nyonso tu na kati na poto awa tozali nde baluki moto oyo akoya koyebisa oke na kati na poto awa azali millionnaire aya kobetela yo lisolo na ndenge ete abangisa yo bien talisa yo eloko ezali te ezala baoyo bazalaki na ntango ya deuxième république oyo toyebaka bango bazalaka pembeni ya mobutu oyo nyonso bazoloba lelo ekomi na yango kaka bamasolo etikali bahistoire mpo bapase na bango nyonso tu boyebaka yango te bandeko babolingo esi eleki mpe eloko ya malunga ezali na yango lisusu te na esprit oyo bango bazali na yango baye na esprit mpe ya koluka ndenge tolobaka molukano donc tozali na kati ya terrain biso nyonso toza koluka ezala bangwanda wana bino bato bozali kobanga ngwanda boye ngwanda ayiba bamilio meme ndeko bino boyebaka yango teke ezalaka soki oyibi mbongo soki ozali na mbongo ebele soki ressource ezali esika eza kokota wana epesaka mwa force mais soki ozali na ressource te mbongo eza kaka kobima bandeko
oyebi ete mokolo kobamba pantalon okoyeba te eloko nde oyo ekomi lelo epai ya Ngwanda le Terminator. Bandeko ba bolingo nazali koyebisa mpe nazali koyebisa bino mpe nazali kokosa te bato nyonso tu bapoliticien oyo nyonso basalaka na ntango ya deuxième république système ya basorti ya bambongo na bango eza kotia handicap makasi na kati na baproblème na bango mpe bazali koyeba te avenir ekozala ndenge nini. Yango nomoni ete but na bango ezali eke kokombattre makasi mpo nini Kabila kende po ete soki président na biso Joseph Kabila kei bango baza na espoir ke bakozonga lisusu bazongela lisusu bamabulu na bango esika babandaki kozwa sans cesse. Yango na tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo Congo ezali mboka oyo basakanaki pendant 32 ans mais siko Congo ezali lisusu mboka basakana na yango te. Bandeko ba bolingo avant biso tofungolisa ba radio na biso bino moko bozalaki komona ndenge ba combattant ezala bato mosusu bazalaki komona koleka liboso te caméra kofinga président na biso koloba n'importe quoi. Bandeko ba bolingo kofinga ye même na ba bêtise koloba n'importe quoi. Bandeko nani ayebi yango te babosani kazali quand même président au nation mobimba ezali nsima na ye koloba n'importe quoi boyebi yango malamu. Mais lelo oyo biso tosali radio na biso tokomi kotalisa ba vérité tokomi koloba kaka le même bato wana bayeba na minoko na bango bayebi ndenge bafingaka bato bayebi ndenge bakritikaka bato kaka bango moko lelo balingi babanda kotalisa biso ke ah non bino boyaka kaka mpona kofinga bato banini ebongo bino ntango bobandaki kofinga président na biso boyebaki teke azali moto monene oyo azali na population monene nsima na ye un chef de l'état oyo population plus de milliers ya bato oyo bazali nsima na ye. Alors bozali kofinga ye boyebaki teke un jour mokili ekobaluka bato mpe bakozala nsima na ye bakobima mpo batombola mongongo baloba sikoyo ntango biso totomboli mongongo tobandi koloba tobandi kotalisa bavérité ekomi kosala bino mpasi ale bokomi sikoyo koloba ete ah non bango mosala bango kaka kofinga mais bino ntango bobandaki kofinga le rais boyebaki teke kofinga ezali mabe tango bobandaki koloba ete le rais ezali congolais te boyebaki te ko bozali koloba ezali mabe lelo toye kotalisa bino ke Mobutu azalaki congolais te Mobutu nani Ngwanda azali congolais te totalisi bino bavérité tobimisi yango lelo nde boyebi sikoyo ke basije wana eza mabe bahypocrite lokola bino moko bobandaki sije wana ya makambo ya baétranger botika biso tokokende nango ntina suka ifo bayebisa biso Ngwanda awutelaki wapi po ete bamakambo nyonso to baétude universitaire na nyonso ezali douteuse na lokuta nyonso to boyongwanda boyo. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba ebongo nsima tokontinue lisono na biso mpona kotalisa bapeuple congolais eloko nini tobombeli bango. Mama Rosalie zwa maloba.